Bonjour la famille, bon samedi, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien, vraiment bonjour à tout le monde, bonjour la famille, coucou la famille, j'espère que vous allez bien, voilà, bonjour à tout le monde, voilà, on est là ensemble, bonjour, coucou la famille, bah, bonjour. Voilà, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika, bizibino, boboto, bon déco, na katia bambote nabino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien, hein, voilà. On vient de se réveiller là, vite fait. Voilà, tout mes canons, moi, ko solo mo muke makambetali Mai Kalambai bande ko bola ike émission oyo na linga vraiment ko sala émission Mai Kalambai na penyerte na mona na chaîne na ngetala ma mingi te ma quand actualité nous oblige sikoyo photo lobelango parce que on est là pour tout la sa conscience to équilibrer mitema ya bato to yakaka te pona ko zokisa ko sala boye non bande ko na vraiment to solo la mo muke nazana moi ebele ya koloba na koloba pe moi muke concernant pasteur oyo abande koleka epa na ngai pasteur Moïse voilà Moïse Kasongo. On va un peu parler un peu ensemble. Donc like émission. Bonjour à tout le monde encore et puis shalom naba homme de Dieu, va chanter de l'Éternel, ba shalom bisika bisubino boboto bondeko nakati ma bota na bino. Bandeko nga boni bisimo muke je na mona bien te. Voilà et puis on met un peu l'éclairage là, ça va me faire du bien. Voilà. Ok, voilà. Donc, vraiment, moi, kopati, moi, kopa café, ma ebele, et ça la bien, makasi. Voilà. Bande konangai, topé sipe, ba, nangina bossa, na topé ça fait bande konansa, ba, musulman, bambo, tebele, vraiment, ba, salam alaikum, bisika, bisubino. Tout tendance confondue, bambo, tenabino, ebele. Voilà, bande konanga, kandenge, zalaka, kola, la kolamuka. En tout cas, Mai Kalambai a vraiment zolé la makasi. A leli, parce que makambo nyonso eleki, a kota ki, binomo boyebi, a so préparé, ba zénith, ba stade, ba nini, bande konanga, eza makambo ya mikiete, eza te, ba concert ya, kwa ngana makaya bute, eza babilo umo ya minene, il faut aïe vraiment, aïe kola, perectoire, ba ya ngoni ya. Kande boyobiwana aye kolango nyoso banzembo na ye presque nyoso oyo nyoso esala succès il faut aye kolango za nango na mutu parce que yango wana nde akoya kopesa biso ata oyo eleka ya 20 ans oyo eleka ya 15 ans ba ye kolakango nyoso pona aya nango wana ozomona banzembo na ye wana penza bombe kita uta loja ekita epanza misala ya batete la pa epanza misala la brine bombe utalola epanza misala ya satana pa boyebi banzembo wana nyoso na Mai Kalambai il faut ya kobetela bato o balingaka abakota miziki na ye bombe uta soki wapi ya kopanza misala ya satana pou voilà banzembo wana le cas. Alors, à côté non 1, babenga à côté maki, 2 à côté qui retraite. Donc, nyonso e bande ko leka na ba réseaux sociaux, azalai ko talate. Na minute wana téléphone à côté, nini à côté, prière, maki. Donc, ba ezaka musala makas, ba jeûne prière. Eza loko ba jeune prière mikolo te ozana jeune ozaka na téléphone na opembe ozana boy ozaka na téléphone na yo non ba jeune prière ya makasi o ba bengi donc ozo sambela pas de téléphone à côté yango wana nde bande konanga ezo singa alors bande konanga itango abimi atali nzoka nde ba foyer belé zo lela kuna nani foyer ya lukalu kuna ezolela foyer ya mwana biso ya mwasi wazaka na Belgique ezolela foyer boy ezolela foyer nani pendela yeko panza makambo mwaete o masuba o nini bande kotanga bimi quelle humiliation moi mobali aleli bande kwa za mutu Mai Kalambai aza mutu
Lobi lobi biso tanga ko kufela biso lo kwa jani a. Penyel to ko balukela ka yo. Penyel to ko balukela kaka yo. Bato zo mona wana bazo ba penyel. Toko ya toko lo bake yo muto bomi mai kalambai. Yo mutu osali makabu nyoso ke mai kalambai ya kufa. Penyel ko lingate liwa ya mai kalambai. Na model mai kalambai ya leli. Na model mai kalambai aza pour le moment. Au rendre ye même impuissant. Pona kaka makambo yozo bimisa. Bandeko bino moko bo moni. Bandeko a théâtre tang baleki. Mutu nyoso azo banga miniature. Même ingala danoise da banga ka miniature. Même au moni bateau ba bimisa ba miniature. Bandeko oh lelo bato ba osela ba miniature ba minya. Ngana yebi batu ba bimisa ngo avant. Eza ba nani mwana ngana pese ba mbote bele oh ba tobengi ba dame ba grande dame wana to yebi ba ndeko na biso ba bango ba bimisa ba miniature kala. Biso bato to yako kokuta bango. Kutu ti lelo batonga na kuta na media ba sala rapé media lelo ba tchaka na bango ba miniature te. Donc bango kutu ba bimisa ba minya wana gomonaka. Eza bato bazo dondo na ngo lelo te. Bande ko so ba tcho na miniature. Yaya. Surtout so yebi likambu na nte. Lo ba ko sala succès boye lo kwa mikolo soki to tie faire na miniature. A omona ngo sengo makasi. Mais au sali l'autre côté, kaka boy, batio na miniature, même ingala danoise, ils ont compliqué. Ozo mituna mais balobelinga nini, na sali nini, eza eloko nini. Msuku toko linga otalate, ta msuku benga mutu. Tela non place wana na moi bachenga na miniature, tela mutu na chenga eza eloko nini. Oko ti obia calme-toi ça maman moko boye aya osaba bêtise na ye calme-toi ba commission calme-toi en tout cas ba lobeli obo emsu yo moko to linga te nga ona linga te donc na sepela pe na ba fan nanga en tout cas merci ba tianga na miniature na gauche na droite boyak botinde la ranga ngote bobetela nga li solo te na yoka kape yango te ezala ba kumisinga ezala ba finginga na yoka nanga ngote. Alors, et ça l'a qui tout comme makasi. Et ça l'a vraiment très bien. Merci parce que na boya makamboana na lingi yango te. Voilà. Donc bande konanga imai kalambai abima boy miniature, abima boy abimana tel, abimana boy ba cité presque bapion so ba cité qui bazana ba foyer, bazana ba marié. Wana nani penyel. Bande konga na ye ko kata penyel mutute. Mais na ye kaka ko yebisa penyel ke ameka ko s'organiser azali mwasi ya liboso te akabwani na mobali eke mobali aza méchant eke mobali osala makambo yene nga zomona d'après ye c'est la méchanceté Mike aza mabe bande ko aza mobali ya liboso te Mike aza mobali ya liboso te ape mobali ya suka te totala kape bolamu ya baninga tokende lokola tolobela nano Mike abato tanga makambo azolela wana bande konanga biso nyoso to ana bana ngana ana mwana donc penyela ko benga nga mama penyela ko benga nga mama leki te mama kulutu te akobenga nga mama nazana bana oyo bazana age na ye biso nzamba pambola mabota ba mapasa babota ma ba triplé babota ma dona ana bana oyo babenga nga mama. Donc, yépe penyel ko benga nga maman. Alors, na ndenge na o conseiller penyel, ndenge na o conseiller moi no abimi na kati ya libomo oyo. Na minute ndenge na o yebisa bino, nga na o changer te. So na o conseiller mabe, donc cela veut dire que moi na nga pe na o conseiller mabe. Bande ko na ngai, toza na bande ko ebele ya mibali. Ba boti na basi, ba kabwani na basi, ba kipaka bana wana ti. Biso moko balanda nos to vai na bakiti boy to leki na banzela wana mibali wana bazali na Afrique kutu telo kwa Mike Kalambai bazaki na ba poto awa ba yoka na kate ba kiparabana te mais yo tu es la maman oza soso moi si o tu prends soin de tes enfants kutu ozo sa la compétition na ndenge mo boy guerre froide na mutu ango ke o la kisaye ke bana ba bien. Lobi le ba yo kaka bazu avion ba ke congé
Bazu avion, amemi bana na congé boy. Tant que kutu yemoko, moi c'est à balina bana ti. Batikali kozwata avion mukolomote ensemble. Baki n'était na congé na mboka moboye. Baki n'était na hôtel moko boy, rien. Mais yo sukoyo, autant yo zomona que je suis seule. À ce moment-là, j'étais seule. Pour le moment, je ne suis plus seule. Nani. Derrière moi, il y a un grand homme. Voilà. Donc, ozotel ozoba, ozokende na bana. Bazali na bango to ekwana ka mibale. O mema bango. Autant botu na place bamboka to uta. Ba oko bazama bazana mabala bavanda kana mibale boye. Ba donc mais biso to lati sabana donc bilamba ya grave. O donc tango sala ngonini compétition mona ke a auto bois ki bango. Mais bazana kati ya poto. Donc bazwaka mbongo na bango ba kolia mbongo na bango. Mbongo na bango eza ya bango donc no bomba et ko mema bango na ba monde ba pays na ba pays. Alors il y avait des papas irresponsables, Peniel. Mais ceux qui totali Mike, c'était un père responsable. Azulio Mukumba Yaya. Malgré naza d'accord te bana bazaba américain batanga na Congo na ba tableau wana bazoko effacer na ba factoire. Je suis pas d'accord. Mais quand la état na yo, tu étais malade. Peniel, tu étais malade. Pendant la photo te. Peniel le komi tala libumu munene. Tala munene ba kisi ozomela. Peniel sala gym. Ozomela ba kisi a dépression sala gym. Peniel ozomela diamba. Peniel ozomela whisky. Ata yo moko Peniel. Oye na etando moke. Peniel mwana nango yebi mama na koma komela diamba. Nazomela whisky. Même inga Peniel na opeso banana ote. Baza ya yo. Mais je vais na koboto la bango. Ngam na ko funda yo. Parce que même na poto asoki muto amela diamba na ba whisky. Ba boto la kaye bana Peniel. Et toi tu es venu dire ça toi-même comme mela kayango. Yo quand tu Mike Kalamba ba capture on a ba kateli yango te. Yo quand tu na minute oyo et quand tu kuna na gouvernement na bibliothèque na ambassade ki sasa na kotisi yango. Bilo muso boya ka koloba na media ozomona ngo sala ngo lo lendo mais ekokwa isayo do ozama papa maman moko irresponsable Peniel. Soki yo moko ondimaka irresponsabilité na yo. Olobi ke bana ba ke papa na bango kuna ba kozala l'aise ngana bando ya kotala bango eleka awa. Ba yo moko ndeko nanga eza kutu loi américaine a batute Peniel toi-même tant non lo bana Peniel non lo bana ba maman nyoso ba oleka même makambo ke Peniel toi-même tu as pris ton enfant baza ba maman belenga sita kuta pena sœur moko boye moko apesa bana pa papa na e bango abi baza la kunanga na ozala nga libre na ndo mona bango ba koye banga ikaka tozana poto amona bango mais azaka na ya saka balo yenge na e bana ba vande pa papa bango. Vous comprenez? Donc, lelo suko soko moni ke okomi na stabilité. Que lelo na moni bien, ba ki sezo kende bien, ba docteur ba solo nanga, na zupe mobali yo moni ke, mais solo na mutu na kimia. Bo traiter en famille. Oza na mama na yo na papa na yo, Mike Kalamba ipe aza na mama na ye na papa na ye, quelle grâce boza nango. Ba koyi ko solo la, mama bengi et puis bolo ba chiluba. Mama bengi kuna na chiluba, papa zonse na chiluba, ba solo li, en tout cas, congé oyo oya août, oza na besoin bana baya na États-Unis, bazala na yo congé mobimba, et puis boye basoki bakozonga, ou bien bakozonga te, fuza na ba stratégie, bana ba vandi mingi kuna, anglais na bango kotenga ma papa, tinda bango congé oyo baya na Dallas. Tango bana baye na Dallas, okupe kokanga bango. Pourquoi kufuza na moi stratégie? Yo eloko nyos omemi na réseaux sociaux. Eloko nyos omemi biso na réseaux sociaux. Ah na réseaux sociaux bandoki batonda 90% bandoki. 10% bato ya malamu. Na 10% bato malamu wana 5% obasambela kanzambe ya solo. 5% tato plutôt me bala kindoki te. Siko yebisa ngai société ya modèle ya ba congolais. Ba lukelo solution ou bien ba oya ko boma yo lisusu. Ti ozomona ozoleka na ba question bazo poser yo mutu msoko lo ba côté ya cigarette to poser yete côté mas ya kwiti to poser yete to batela ye mais awa nanya obatelo
munyo sokolinga oloba mabe koto zali e panzana e ça la buzz yebisa ngai mwana tika mai kalambai na kimia yaya akoya kokufa bana na oba kozanga papa bien sûr yo ozama yele makasi mai kalambai kokufa te soko kufi ba bien nyonso tu mwana mwasi na oya kozwa yango parce que ngai na yoka kozanga na mwana mususu ya mukolo mais dozo kaka o bana to yebite makamba oka ndenge yaka mai kalambai to comprendre pe souté ote bana penye nde baza bana na yo ya liboso pisiko soki lelo penye la bomio na tension bana na mtu bako hériter biloko wana nyonso tu siko bana na baza mike nanya kozwa yango pona asunga bana na c'est leur maman c'est la loi et lobi bongo donc penye la koya ko hériter église na yo wana penye la boule la kango déjà penye de bomo na yo wana asambelaka makasi mai kalamba ya balate mai kalamba yo peso koza mayele mibalela mibotela pe bana mususu soko kotika la ka bongo zo kanisaka nazalo kwa Moïse Mbie te Moïse Mbie paza na mwana na ya bota azaka na France lelo soki Moïse Mbie kanangi kananga loko les églises à papa na bango bako diviser yango morceau mwana na mwana kozwa part na ye loko bana mamola li ba diviser église oya tala ka côté ba pleureuse oya zwa école béré oya zwa côté ba mama ba botaka te oya zwa côté boyeu oya kenda ozwa na tongo ba kabola église morceau par morceau ndenge pe un jour église ya Moïse Mbie ko kabwana mais yo siko ndenge ozawana soko kufi lokolo bala ki ozana bana wana héritage nyonso eke pa bana famille no bakozwaka soki 25% soki 10% nyonso kotika la penye la koya konganza église wana toza a pona bana na ye mutu akobanda kozwa nyonso aza makasi la technologie ale mai kalamba yo ozomona musika te yo moto na nzambe omona musika te bandeko bon partager mission oyo comme la mai kalambai bon partager yango et loko penye nga na comprendre zo luka liwa ya mai kalambai po eze sous normalité et loko ni nango esila raté bokabona ya 6 ans osali pe vie na yo osali penye te ovanda na biso yo moko ya osenga mai kalambai pardon bandeko nanga ne jouez pas avec les pardons. Pardon la force ou libéraka malgré phrase wana ezaka na Bible était. Quand tu demandes vraiment les pardons sincères, osa motema no eza apaisé. Otambola avec fierté, otambola avec vraiment kimia. Neti ngala danoise, natambola ngala kimia. Nasenga pardon na batu nyonso na YouTube, o na nani na salo mabe ngala limbisa, bo limbisa pe ngai. Nako benga mutu na téléphone te na senge pardon pour na to swana na nzela o ya YouTube na epe ko senga pardon na nzela YouTube na sala ngodi na loba on émission o ya limbisa gloire à Dieu o ya tikala na kanda na nga amemaka mikumba na yemoko na zakuna te pas de spéculation je veux même pas spéculer au limbisi ou pas c'est ton problème voilà moi je passe avançons alors sikoyo nani penye osenga mai kalambai pardon olimbisa ye na nyonso tu soki mai kalambai azoko pimela yo bien bana ozawana justice ezali bana na baza ba américain koyeno kutute pesa nga bana so bana nga boy non baninga baswana kate bana poto baswana kamakambo bana te akeya zwa avocat na ye akotisi ba biloko nyonso yo ozoko accuser Mike o lakisi ba appel nyonso benga ka bayambaka yo te o kotisi yango kuna na États-Unis ba ko contacter américain perdu en Afrique batika ye directement avion kutu emso ba ko tinda na avion spécial ba ndeko na ko sabino te e ko kita na Congo na ko zwa bana Mike o ko ye na nini na communauté ebele ba yebi loi américaine te ebele ba yebi na bango eloko te surtout biso ba mama Europe to sala ka sentiment ale ngai mutu ya penyel ngai wana côté penyel ngai mutu ya Mike ba côté li Mike eloko poko zwa ezate banda yo ye na réseaux sociaux olobi makambo 3 semaines est-ce que ozui ata suite ya mukie pona bana wana ozui suite ata 1% ya pamba ozui pona bana wana elote
Au contraire, et commission sous biloba loba, et commission omila kisaka, et commission laksa biso mobali, tito ya komona susu, mutakala na yo, na mobali wana, après mobali wana, tout la mouissa zaza, akimi. Et ça qui to côté bande konangai. Nazoka pasi, naoki pasi yandeko mobali. Toza batu to bota kabango. Mai kalambai asala ila nzambe. Asala ila nzambe te. Akota na majabulu. Les salis est individuel. C'est son problème. Ce n'est pas mon problème. Mon problème est que atamboli mabe na koya. Mais oye tali ki magie na ye. Je vais seulement dire que eh bandeko majabulu ezaka ngala mona ngo eza magie. Boko tate nzambe moko te akoyi koya koponera mingongo abatu. Nzamba tchenga na mungongo yo ayebi ke mungongo na ngai voix na ngeza na capacité ya kingo na nga. Yo pe apesi yo voix na yo eza na capacité ya lolem na yo na kingo na yo. Ako me miso ya ngai te voix na ngai ba ro o kokango te bandobela banjine. Ngabe na kozo voix na yo te elemba surtout ba mama poto ebele so ba mati na TikTok na e barate ba voix bango ezanga sengai nga boye ba voix moko neti bazolala soki ndenge nini ngabe voix bongo esimba te no yo be na maladie ya buka buka. Donc mutu na mutana na voix na ye alors bandeko nanga to meka na kotanga mwa muke makamnini de kwa lobi bungi nango umela te bungi nango bunga te ko yangoyo bungi nango te yangoyo mai kalambai yangoyo apostaki yango banda lobi batu musu batanga kitanga yango eza awa na otanga eza mai kalambai soto keti na suka awa bomona a signé mai kalambai et puis a communiqué très important communiquer très important. Ya bolaike. Bon, bande ko tanga français kala 30 ans na bima na mboka ba français na vanda na Danemark na ko vanda na Londres. So na tangi na faute, je m'en fous. Cela veut dire pele msu ba lunette na moni bien te ou bien pe ba komi pe bien te. OK? Voilà, pas bien ko juger ba ma camions. Pasteur Mike Kalambai brise le silence te ote. Wana Ezandeko, la maman moutou a combien? Pasteur Mike Kalamba Lobi Boy. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes de tous les bords, je viens par ces postes vous dire ma désolation pour les désagréments dont vous avez été spectateur ces 3 semaines. Ok? Voilà. Ayepona, désolation. Et puis, pona, désagrément. Oyo, to leki 3 semaines, ba mbutu, ba makambe bele. Je reste convaincu que, quel que soit le problème, nous pouvons me régler dans le cadre familial. Et je ferai tout mon possible pour que vous ne puissiez plus vivre un tel spectacle. Donc, Alobi, Aza vraiment convaincu que biloko boye, eza bien li sous-souté, à cause de tout biloko boye zonga li sous-souté, et les kakana cadre familial. J'aime profondément mes enfants, et je crois que c'est le cas pour leur maman. Nalinga bana langa mingi, eza pe ka oyo, ya maman na bango. Et bon, mon yé, eza gout akomi bien awate. Et faute des frappes. Et j'ai aucune intention, mais bakomi aucune intention. Et ça, j'ai aucune intention de lui priver son droit. Naza l'intention, mon côté, à priver droit naïe. Si il y a des, voilà, je vais dans le mesure du possible les régler pour préserver l'inquiétude de tous. Ok? Donc, na cause na droit mon côté à priver, je vais tout faire pour na préserver inquiétude ya batu nyonso. Donc, ya moi si na ya binope obozo lela penyela zo bana na na ya mama penyel na papa ya Mike. À ceux qui me défendent, pour na bino bato obozo défendre ngai Mike Kalambai sur les réseaux sociaux, je sais que c'est de l'élan du cœur et par compassion que vous le faites et je suis très reconnaissant. Aza très reconnaissant
na bino nyonso oyo bo défendaka ye. Cependant, je vous prie de ne pas dénigrer. Bon dénigrer, ni insulter, ni calomnier, car cela ne cadre pas avec ma conviction et ne fait qu'amplifier la situation. Donc, azo senga bino, bo fingate, bo calomniete, bo salamabete, malgré bozo lobelae, bo lobango, avec assurance, avec amour, avec respect. Voilà. Je sais que je ne suis pas parfait. Nazalanga parfait. Croyez-moi, je comprends tous vos cris et je vous assure que j'ai la mort dans l'âme. Eh, azana liwa na kacha amna ye, azapenza kolela na kacha amna ye, à tout dénigrement et insulte que j'ai subi à la longue des journées. Donc, journée de batu bazo sa ba live, nige ba fingi, bandeko am ya mutu ekufi. Bon, wana ngoli kam, am ya Mike Kalambai, ezako ke na liwa, bo sauver tata wana. As yango ya, jana banda ko senga. Moi si azo nyoko la ngai, moi si azo monisa nga pasi, to banda ikoloba te. Surtout bete la kala brin ba cri na wana. Emso ngeza makamususu. Yango Mike Kalambai lobi misoke bandi ko kufa ya. Lobi kora ya Mike asali ba crise akufi bande ko boloba nini? Peniel oko mema mukumba wana ya liwa ya Mike yo banda ko bonga. Keba emsusu azamu tabi simba. Asanti ke deja kota simba babiloko ne balobi ke ngonge koki. Peniel olingo mema ngam. Hey, yango wana tolobi kaka. Toke wapi. Je sais que je ne suis pas satisfait, je ne suis pas parfait, papa. Tolobi déjà mort à les insultes. J'ai subi à long bon. Prenez le temps de me poser la question, peut-être que voir comprendre mieux ma situation. Bonsoir-t-on, il y a poser ma question, il y a à répondre. Keto yo kaka Peniel, alembala moko pouf, bobanda kofungula ba live. À tous ces dons, le nom, c'est quoi keipa ba mama wana? À tous ces dons, le nom ont été innocemment cités. Je vous prie de trouver une place dans vos cœurs pour pardonner cet égarement. Je n'ose pas me mettre à votre place, ni celle de vos familles. Et pour, je suis profondément désolé. Donc, bino nyoso ba cité ba kombo na bino, ba lukalu, banani liste zaki moulai. En tout cas, boluka place, bolimbisa ye. Parce que azomo na manque non, boza vraiment troublé, ba famille no bino eza troublé, lukalu kutu parité porter déjà plainte na États-Unis kuna pona makambo na porter déjà plainte. Peniel yo ndengo zawana, heureusement zomé la kisa mutu. Parce que au outil déjà koko ta prison moka mukie. Soki babandi ko funda yo et koko zongi sa na prison. Mais qui si zomé la bata mutu et ko sunga yo me dosé zana kimia. Mais ka ko zongi sa problème on a justice pona bana na yo, oti ke la biso pe kimia et ko zala bien. À chaque fois Mike Kalambai, siko to sani to che na mutaka la balabani na mutaka to yitaye to liaye obeto suka na Mike Kalambai wapi Peniel olingi to sala Mike Kalambai nini mbala oyo yela biso réponse bi olingi to sala Mike Kalambai nini to sala ngopo na Mike Kalambai ale kanzela a évoluer parce que on est aussi fatigué to lembi makamna yo parce que c'est pas normal. Tu as donné tes enfants yomoko Mike Kalambai akanga ki bango na makasite ondima oloba yango. Quand tu veux aussi récupérer tes enfants, yeba pendenge nini ya kozula bango. Donc voilà. Depuis ma tendre enfance, je suis à l'église et je ne sais que servir. Depuis une période, j'ai comme l'impression que tout m'éloigne de l'église. Ok? Bah ouais, je vous en supplie de me priver pas la seule chose que je connais
et qui me maintient. Les servir à l'église. En tout cas, to privé l'église, et le koya servera banda kala, na malam ou bien na mabe, to tikaye, nzambe moko a jugé, à servir moussala na yo. Moi, quand tu es libre de prier, de faire ce que toi tu veux. Oh, bazo kwar na yo, bakolanda yo. Oh, bako kwar na yo te, bakei na bango. Moutou nyo soaza libre. Bato balanda ko ba na mikete, bazo bate, baza bamikolo. Baza pe wana, bakozwa décision na bango. Ce n'est pas ba réseaux sociaux, c'est pas biso mtokozwa décision, balanda yo te. Ata toye, te lobi ozandoki. Ozana maseke, ozana moté mamabe, il y aura toujours des gens qui vont yo. Donc, ce n'est pas à nous à faire campagne. Mais ceux qui disent kamwa mabeza, to yaka koloba. Loko la borsalino, tanga yiba ki bambon, to yaki to lobby. Mais to yaka wana te to pekisa bato. Boke sambe la kunate, bo sala boite, waneza amusana ngate. Moi, je dénonce le mal. C'est à toi-même de dire je vais aller ou bien je ne veux pas. Ah, oui, parce que même la Bible nous dit de dénoncer. Ce qu'il y a dans Corinthiens, 1 Corinthiens 5, je crois, partir à 10, tikuna, au monde en haut, bateau à corps du Christ. Donc, tout ça, la kango, n'andenga jalousie, n'andenga mabete. Voilà, je vous en prie de me priver pas, donc, auto-privé était, qu'au sale l'anzambé. J'espère que ces choses, ces quelques mots apaiseront votre colère. Et puis, j'ai seulement de mieux faire sans intention de nuire. Non, ça, la kamalamu, sans intention de nuire. Communiquer, 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 très important. Voilà. Bande konanga to komi na biso na suka, oyo nyoso to pesi conseil to pesi, oyo azana motema kondima ndima, na ozela pe ba réaction na bino, ya malamu na ya mabe, j'accepte. Et puis eloko mona ina sala entre parenthèses, tozana pasteur Moïse, abande koleka na chaîne nanga, bande konanga, so na bina expliquer bino vidéo koko matina eroumela isusu. Maintenant zwata 5 minutes. Pasteur Moïse wana bande konanga bo lobake la danoise alia kimbongo na ye, la danoise asala ka copie na ye, la danoise olia bambongo ya batu, olia ba intérêt ezali makala moto na mitu na bidon. Parce que moi j'ai fait mes émissions moi-même, na senga nanga batu mbongo te pour na sala moto émission. Ce qui olingi publicité na senga la kango mbongo eza normal parce que publicité moto etambusa keloko. Publicité za arme ya makasi pour na marchandise na wete kama. Sans publicité o tekate. Tala ba coca to yebi na wa yebi coca te. Mais ti lelo publicité coca le kaka. Publicité Fanta le kaka. Publicité ya braliment, ya Skol pour ba yebi ke eza marketing ya makasi o ba bengi pub. Ata kutu lelo mai kalamba ya ke beta. Pona boto na Zenith wana bobo ndenge ba publicité zo le kana ba chaîne afuti bango mbongo eza ya ofelete. Vous comprenez? Donc eza bongo sa publicité makamne ata faire rigola publicité azo sala yango efali asala publicité album ebi méritier azo luka batu basele ba publicité ozo mona oyo batu bazo sala. Alors ndeko mobali wana oyo ayaki nani pasteur Moïse et pasteur Moïse Kasongo obo monique baso ba filmer ye azo me la cigarette ba filmer ye azo compter mbongo torche ni ba filmer ce qui mutakala na ye bandeko po ngai na ekosala eza problème na ngate ngai eza problème na ngate kutu na sepe na bi nzoka mutu tozako sola nae muto zaki na ebo ekosola nzoka zaka na misala boye parce que nzamba lobi misala te bomba mina kuku ekobima siko po na ngai problème ni po na vanda kana inda ku moko te naza na pays moko te aza na Congo na mona yete ye pa mona ngai te mais ngai na mona azo prophétiser et puis ngai na sepelaka na prophétie o mato kita ope kisanga ngote aloto na mona ka banda ko prophétiser nga mutu na contacta ye ya contacta ngai te so ya contacta ka nga boloba OK na liambongo na ye mais nga na contacta ye na bi makambo yo zo prêcher eza ya solo nga bi na sabute mangabi po na nga na ye eza ya solo akoleka na chaîne na nga na za na batu na nga o bako benga ye to e baso makambo eza ya solo
aya a prophétisa makambe kenda juste siko bolinga na sani botomboke botamboli ko balada noise batu ba mama ba benge alekate banda novembre alekaso na chaîne na ngati bomona ke souté parce que na se ngaina na sala kapona bino soki bino boboyi donc ça elo na makasité na ye ko lekisa yepete na boya ki pe ko lekisa ye na sali ye j'ai ya audio to sololi tu kotaki na audio pona makamba jani parce que alobela yango na lingaki na yoka suite ekozala nde nini na yela ki pe bino yango merci botala ki yango makasi. Alors nyonso ezobima ya ye c'est à vous de prendre. Oh olingi ko continuer na ye c'est ton problème, tu es adulte. Olingi ko tika ye otiki ye. Chacun est libre. Mais ne venez pas m'accuser. Accusez-moi que na lekisa na chaîne nanga. Oui, j'assume na lekisa. Mais ne m'accusez pas que nga na liambongo na ye. Dieu va te punir. Dieu va te frapper. Dieu va te... A côté de l'oli pata ya mwindu. Obando tambola nango mo lili vino mo bimba. Parce que na lié un likuta a bandeko ata bonbon, ata biscuit, ata singa o soki nini, ata kutalo bake nola danoise, ozala bandeko awa na Congo, bayata na pesa bangata mwa 200 mwa 100, loba yango te, asala yango te, na lia mbongo na ye te, ye pa lia mbongo na ngai te, ni ya famille na nga, ni ya qui que ce soit. Donc, n'allez pas sur la live na ye, Chati mobimba, la danoise, la danoise, la danoise. Oh, ata kutu boyina ramoto. Hey! Bino wakati joli batini sa oyina nga. Bokosi na bino. Lukuta luvunu na beno. Boyina na bino. Bino wakati tonton de tonton. Desmond. Oyina nga. Non, non, non. Tonton de tonton. Yolande. King. King de king. Yo yo. Oyina nga. Non, bokosi na bino. Bongo tonton na biso. Paul. Te. Bazaka awana. Ba mama ba ebele. Ma bongo mama Henriette. Bondo. Yekuta afute la chaîne. Aza membre. Oyinanga. Te. Do baze bele. LFG. Boya mama na ye. Ah, non, 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 non. Et bongo Emilia. Nakati à London. Pardon, nakati à UK. Oyinanga. Oyinanga te. Baze bele my heart. Oyinanga. Non, non, non. Adakutu. Bijou. Mouswamba na kat. Kuna na Finlande. Yo kansa oyinanga. Oyinanga te. Adakutu beret rouge. Achaka suta. Aboya kocha commentaire na chaîne. Mais oyinanga petit. Alors bande konanga. Chacun azana oya dimaka. Tangu bino. Bozo loba boy. Boye bake. Nini. Kote ni. Boye bake. Batu musupe bake na banda kwa nganga. Bazali. Ata to ole sto pekisa. Me bat bake ndara tilelo. Na banda kwa nganga pe bazana bangu. Donc bande kunanga. Tuya kakatola musa conscience. Ya malamu ozui. Ya mabe ozui. Naza parfaitite. Sui na yaki. Na mimele bino mutu mabe. Bolimbisi. Mais boyate. Bolo bake nga. Na zwaki soki mbongo na ye. Zéro. Ok? Soko pesa ye mbongo na yo. Ye bake ye mutalia. De retour à la danoise. Zéro. Puis na tika la bozwa mbongo moko te bo pesa nga. Na pesa ye. Mutute aya lo batenga ye. Yango yo reisi na nga. Na tinde la mbongo pa la danoise. Ape sa prophète. Na zwate. Salut. Botika la malam. Bon dimanche. Bon dimanche, lobby. Bon samedi. Bon samedi, bon samedi. Botika la malam. Bye bye. Ok? Bye.